maman katika pesa traiteur a elbino elubu lelo tozo sala elubu na biso ya tilapia nazo lamba yango ya tomate ya soupe. Alors bolanda na tilapia na biso na tie kaka mungwa ya pamba na tie yango épice moko te na tie kaka sel. Et après na matungulu toza na céleri toza na ndembi toza na tomate ya boîte et puis toza na ail et kalingami kitoko. Voilà. Tilapia na biso tosi to kalingi yango bien et puis pâte ba légumes nyonso to sali to blend yango to mixer yango et puis si biso résultat oyo. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est Maman Katika Pesa Traiteur. Et voilà, Maman Katika Pesa Traiteur a elbino elubu. Lelo tozo sala elubu na biso ya tilapia. Oui, bandeko balandi ya Katika Pesa Télévision. Beaucoup remarqué que tilapia nanga na sokole yango kitoko. Na nettoie yango vraiment très bien na citron. Et nazo lamba yango ya tomate, ya soupe. Alors, bolanda, comment est-ce que nous ça là? Tilapia nangai. Oui, ah, vous remarquez que bon, c'est très bien. Et puis, tu chepe huile na biso déjà la moto. Et voilà, tu oleka, na kokali na yango. Na tilapia na biso na tie kaka mungwa ya pamba. Na tie yango épice moko te, na tie kaka sel. Alors le reste bon continuer toujours kolandanga et puis bon yeba suite les amis. C'est ça le bain. C'est ça la ya soupe. Voilà. C'est la ligne que pas la tilapia la bouche. Et après beaucoup landa et puis après kokali va tout ça là. Voilà. Restez toujours connectés. Après kokalinga bokoye basi to sala ifoni. Voilà bandeko balandi, j'espère que vous remarquez na table na biso toza na tomate fraîche, toza na matungulu, toza na céleri, toza na ndembi, toza na tomate ya boîte et puis toza na ail. Et voilà, après avoir kokanga tilapia na biso, tozo zwa ba légumes nyonso tozo mixer yango pona epesa biso pâte moko po e kwa ko permettre biso to ko sala sauce na biso ya tilapia na tomate. Oui, de na epesa kibino bandeko balanja Katika Pesa Télévision. Bon, constatez quand il y a tilapia na biso, voilà. Et quand il y a kitoko, voilà. Faut que nous tedi ça. Oh là là, moto. Faut bang c'est long, hein. Donc quand il y a souvent il saute à cas boy, mais faut y aider là. Voilà, to quand il y a voilà. Et quand il y a tilapia kokali na tilapia na biso. Après kokalinga bokoyeba suite soki tosala nini. Voilà. Voilà bandeko balandi, voilà bo remarqué que tilapia na biso tosi tokalingi yango bien et puis pâte ba légumes nyonso tosali to blend yango to mixer yango et puis si biso résultat oyo. Et puis awa toza na muscade, toza na paprika, toza na black pepper et puis toza na bouillon, toza na tomate na biso ya pâte et puis toza na huile d'olive. Non lamba biloko na na huile d'olive parce que biso toza bato ba régime. Voilà, non tia moi huile d'olive na nga mukie kaka na kati ya nzungu. Et puis
na ko mélanger ce qui est chauffé moi moké na ko zwa pâte na nga wana eza matungulu tonikaki matungulu tomate ndembi céleri ail et voilà toza ba pipi na biso wana juste pour epesa biso saveur ya kitoko pe na biloko na biso toleka na kosala mélange. Voilà. Oui, voilà, ça on le mélange, vous en avez besoin, il faut tomate na yo ebela très bien. Faut tika ngo penza etoka kitoko po ekoka kobela elongola ngai ya tomate. C'est par après nde okozwa sikoyo mai mukie obakisi na kati ya sauce na yo et après nde okoya kotia sikoyo tilapia na yo to poisson na yo oyo okalingaki. Voilà. Pourquoi est-ce que tu miske ba épices na biso nyonso to ba légumes na biso nyonso pour garder goût moko ya kitoko na kati ya makusa na biso. Je vous assure que ça a tellement lengi. Vous remarquez que pâte na biso est vraiment kilo. Voilà, mais ici est mélangé très bien. Waouh! Et après, vous avez besoin de maille. Oui, bah, vous remarquez que sauce na biso ya mo ezo toka za moto. Mais to tika ondengo na te to ko zo feuille na biso mibale. To tie. To zui paprika na biso donc ezali poivron rouge. On va bengi paprika, eza poivron rouge. En poudre, natie. Voilà. Na zui black pepper nanga. Natie. Et puis na zui muscade nanga. Natie. Na suka na ko zo bouillon nanga, moi mukepe. Natie pour na saveur. Et voilà, to tika yango etoka. Ce que toki moi mukende tokoya kozwa poisson na biso to tilapia na biso tokoya kotia sikoyo. Tokotika yango etoka pendant moi 3 minutes et après tokoya kotia na suka tilapia na biso. Voilà. Oui, namoni 3 minutes ekoki. Tokoki kotia sikoyo poisson na biso, tokotia tilapia na biso. Voilà. Totia sikoyo tilapia na biso. La sauce na biso oyo tosalaki. C'est très bon, je vous dis. Voilà. Bon, remarquez que sauce na biso eza kilo, hein. Eza kilo. Voilà. C'est comme ça il faut. Olia on a loso, na kwanga, na foufou. Waouh, c'est très bon. Voilà, toti kato finkanzo na biso toti kiango, on dîner maman to mukie. Et to kalisu sur moi mukie et à suivre. Oui, mais avant de tirer mungwa, il faut te make sure, soit to s'assurer que mungwa to assaisonner ki biloko na bouillon to tiaki ekokoka na biloko na biso to meka biloko na biso po to yeba so to za na besoin ya sel to za na besoin ya sel te. Alors mungwa eza bien pe ça goût na biloko. Mais to comment ko éviter mungwa pour na santé na kwanga
la foufou. Waouh, c'est très bon. Voilà, totika tofinga nzungu na biso totiki yango na diminuer mwa moto moke etoka lisusu mwa moke et à suivre. Oui, mais avant de tirer mungwa, il faut te mettre sure, soit to s'assurer que mungwa to assaisonner ki biloko na bouillon to tiaki ekokoka na biloko na biso to meka biloko na biso po to yeba so toza na besoin ya sel to toza na besoin ya sel te. Alors mungwa eza bien pe ça goût na biloko. Mais to comment ko éviter mungwa pour la santé. Voilà, ce qui trop de mungwa na biloko ça bien te pour la santé. En attendant biloko la biso zo toka. Alors to zela to meka mo mke so mungwa na biso ekoki ou bien to za na besoin mungwa. Voilà. Voilà bande ko balandi to ko meka sauce na biso so qui to za na besoin ya sel ou bien te. Voilà, to meka sauce so to za na besoin ya sel to te. Si tu as besoin de ça, tu es obligé de bâtir ça. Voilà, tu as besoin de mungwa. Tu as besoin de mungwa. Tu as mungwa ok. Voilà. Quantité de mungwa tu as juste mungwa et 5 tu as parce que par rapport à goût au biso tu as le qu'on a biso. Voilà. Vous remarquez le qu'on a biso de toka. Et ça vraiment maïté. Sauce nabiso est à moins kilo. Et c'est comme ça, il fallait tout ça sauce nabiso. Alors, vous avez toujours connecté. Total la résultat à ce que ça biso. Voilà. Et voilà, bande kobalandi à Katika Pesa télévision. Nous sommes arrivés jusqu'à la fin de notre émission. Voilà, vous monachez. Surtout parce que la activité, il a mis balai. Il a utilisé l'outil oh, il a juste pour la ligne na koka kulungu bio na sani pour faciliter na voilà. Comment le goût la vie comme la souka. Voilà. Résultat peut se sur la souka voilà. Merci pour notre temps à bino pour ça biso pour l'anda émission na biso. Pour tia ma pour ça biso na sani. Voilà. Wow. Très bon. On a l'osso, la poanga, la makemba. Maman, potika olamba la sauce à maï qui côté. Oui, le coup ça moi vite fait moi par exemple, je dois mettre moi bouillon moi ya vite fait oui. Et cause à non mais normalement s'il y a bien habitué de l'ambiance on peut en avoir non mais voilà. Aujourd'hui, avec les tomates et côtis, matungulu et côtis, céleri et côtis. Waouh! Très bon. Voilà. Si la piamo encore elengi na kulia, elengi na omona, waouh! Vous sentez tomate. Voilà. Oh, le coton, bon, c'est un chéri. Voilà.
Comme la souka émission à biso. Voilà. Vous s'abonnez massivement pour la prochaine vidéo. Vous s'abonnez vraiment massivement. Voilà. Comme la souka, je vous aime tous. Bye bye.